disposition wana na quartier les quartier moko ya très chic, ya ba chic. Donc ba kangi ba boutique. Donc ba kangi ba avenue, ba kamsala musu ba sala ba avenue ba pexi ba sala. Mais manque à gagner ya mukolo wana ezalaki ya combien oyo l'état français a kofuta bato. L'état français a kofuta bango. Et tu penses que on dit mal sous concert il y a héritier sous ba dit mal sous ou bien rétuber un congolais. Non. So on a bien la héritier parce que Aza connu quand on a milieu congolais. Place na télémaki wana mon couple mon gars français ba yeko tout nanga mais madame on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe là, il y a cet engouement, il y a qu'est-ce qui se passe na bandi ko expliquer bango ba kotina ngai na bango na écran na bango to kotina Wikipédia pour voir Wikipédia ezali site oyo ko kotala bisika ba artiste nyoso baza connu dans le monde o baza connu okoyeba bango ba kotina mitime dans na bango nanga na zotala. Comment héritier mon attaque parce que bataille babi et comment héritier ba luki tant que je expliquer mususu baye tant ba expliquer alors ba mindele ba entourer nga bango surtout ba ni ba comprendre qu'est-ce qui se passe ba télémi na expliquer bango nyoso bazaki d'accord babi mais bien sûr madame vous avez tout à fait raison de revendiquer ça. Le Congo, on connaît le Congo, c'est un pays riche, c'est un pays riche. Bonjour à tous, Bandekognon surtout, il y a Congo, il y a Kisasa, il y a Awa, na Europe, la diaspora, en tout cas, na Pesibino Mbote Minga, maman Anto, Boebingai, na Kombo ya Bakusu Abenga, na Kombo Mama Siamai, na Kombo Nangai, maman Antoinette. Na ye lelo pour na kopesa ba message ezali mingi ya kopesa yango wana moni na lukaki na so na bino. Na liboso dans un premier temps, na ina nkosenga merci. Na kopesa merci, na pesi merci na ba mama nyonso tu oyo ba yaki na monaki bango, ba mama ebele ba yaki ba mama. Na ebike ba papa bazali. Mais na ina kopesa nanu longonya na ba mama obayaki na monaki bino. Ebele baye boye bolbi mama obela kimbela toye. Mama obela ki bemsuku na yebaki na yebi bango te. Na misusu na yebi bango na mona bango kala bazaka sima ba écran. Ba beli balobi mama obela kimbela toye, mama toye to kwaye ko fanda te. Parce que na mbela on a bela ki na responsabiliser ki ba mama. Na lobaki na ba mama bino ba mama soki bo telemite boyete mwana wana soki a beti eza faute na bino ba mama ya biso ba mama. Donc ba mama faut bo telema. Et ça là qui passe na ba mama ba yaki ba telemaki. En tout cas na sengi na bino merci ebele merci li wana te faut continuer ba mama. Et puis na ko d'abord ko pesa merci de susu na groupe ya stratégie. So nazolo ba batu ya stratégie pour na makambo esalama ndenge esalamaki parce que moi aussi je faisais partie ya groupe wana batu wana kaka ba leader wana na sengi na pesibino longonya en tout cas nazana esengo comment esengo ezali parce que mukolo wana ya le 15 to longa ki défi oyo mwana wana héritier ya zaka ka moi jouer ba sakana ye au fait na simanaye bato bachaki biso défi bo ba simanaye zali Zoé Kanambe na Bolloré na groupe ya ba franc-maçonnerie ya bato formation bo bazaki wana bango ba défi ki biso po balingi à tout prix ba balkaniser mboka na biso à tout prix ba jouer na biso à tout prix to comme lokola ba bato bazanga mboka donc bango balingi na projet na bango basa ya biso bongo. Merci, heureusement tous ba leader na Europe mobimba bao bakisala ki bureau à stratégie koyokana kosolola pona makamunde eleka ndenge elekaki. En tout cas merci na bino mutu nyonso tu na congolais ayaki a participé ki kaka, c'est très bien, merci. Et puis nazali kopesa attention na batu oyo boza na Congo oyo boza ko soutenir mwana mbali wana Kanambe tilelo bino batu boza ko soutenir ye na opesa bino attention. Vous savez pourquoi? Parce que jour il y a les 15 na zo opesa bino vérité jour il y a les 15 et si kana moni penza que likambo mobuta lobaki na biso papa bo moko ekolo bo moko na moni yango mukolo wana
nazalaka déçu un peu nalobi mais vraiment congolais ndenge ni azola mukate mboka eza kokende nzora ni congolais akaka sima écran ala mukaka mukolo wana la police atangaki 13 000 personnes 13 000 personnes la police azaki débordée balobi vous êtes un peu plus de 13 000 personnes boyo kandenge bato balobi wana to 2000 non 2000 et quoi occuper ba place stratégie surtout 4 wana ezaki 4 places stratégie na 4 places stratégie wana luka place au tia lokolo luka place au telema donc en tout cas congolais congolaises bande konanga ba compatriotes en tout cas merci na bino nyo surtout boyaki ingeta en tout cas bosaki mosala kitoko présence na bino ezali eloko moko ya kosakana te mais to continuer to tikala wana ta bandeko il faut to continuer message dans les alliés à continuation message dans les alliés à koloba susu ya kolanda susu mwana héritier alobi boye alobi tozo kama kamno sa zolo bawana mais toyebi ke etre muke eza soutan munene te pona bango nyoso tout le temps eza munene te ngai problème na ngai ezali ko benga siko rassemblement ya ba congolais nyonso tout biso nyonso congolais to sangana na force on na mona ki le 15 naza siko convaincu que toza capable de botola mboka wana un jour que tokoki ko botola mboka wana na force ezalaki mikolo wana ya le 15 na Olympia pona annulation ya concert ya mwana héritier en tout cas na monique tokoki ko botola mboka wana so na lebina na héritier te parce que aza connu quand na milieu congolais place na telemaki wana mon couple moko ya ba français ba yeko tunanga ba mais madame on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe là il y a cet engouement il y a qu'est-ce qui se passe na bandi ko expliquer bango ba kotina ngai na bango na écran na bango to kotina Wikipédia pour voir Wikipédia ezali site oyo ko kotala bisika ba artiste nyonso baza connu dans le monde o baza connu okoyi ba bango ba kotina mitibe dans ba onanga na zotala comment héritier mon état parce que batali babi et comment héritier ba luki tant mazo expliquer mususu baye tant ba expliquer alors ba mindele ba entourer nga ba nyo surtout ba ni ba comprendre qu'est-ce qui se passe ba telemi na expliquer bango nyo bazaki d'accord babi mais bien sûr madame vous avez tout à fait raison de revendiquer ça. Le Congo, on connaît le Congo, c'est un pays riche. On connaît le Congo, c'est un pays riche. Et voilà. Aïe n'a été. Donc, on a un Congolais, Congolais, tout ça. Mais lui, il n'est pas connu dans les médias Wikipédia. Donc, c'est malheureux. C'est vraiment malheureux. Il devait être dans la liste de tout le monde où il y a la carte à Wikipédia. Donc, s'il n'est pas là-dedans, alors moi, je ne m'en occupe pas. Mon problème, c'est que la ligne s'est rassemblée. Mon problème, c'est que problème na biso ba résistant. Problème na biso zali kokende ko libérer mboka. Yé moi non bazo tinda yeko tinda. Parce que ceux qui vont moni disposition oh ya ba CRS ezalaki mukolo wana ya le 15 batu balobi mais eza président Trump oh ezali président Macron oh ezali nan. Batu baza kokama parce que en tout cas, conseil wana ngaro beta masoto salaki makasité. Disposition wana na quartier les quartier moko ya très chic, ya ba chic. Donc ba kangi ba boutique. Donc ba kangi ba avenue, ba comme ça musu ba sala ba avenue ba pexi ba sala. Mais manque à gagner ya mukolo wana ezalaki ya combien oyo l'état français a kofuta bato. L'état français a kofuta bango. Et tu penses que ba regarde on dit ba sous concert il y a héritier sous ba dit ba sous ou bien rétuber un Congolais. Non. Et vous a sauté. En tout cas, vraiment, ngai na ye koloba. En tout cas, nazane sengo pour na makamu koloba ndenge pasaki batunyon tout. En tout cas, beaucoup de gens. J'ai été interpellé par beaucoup de gens, même par étrangers. Ba bengi ngai na Bordeaux. Mariage mo zaki na Bordeaux samedi wana. Na Bordeaux batunyon so Bordeaux ta ba mbote na bino yango. Ba mama na ba papa ba résistant ya Bordeaux, ba combattant ya Bordeaux. Bambote na bino sango na bino yaki mariage mo zaki na Bordeaux batu bakende ki ebele sikoyo mariage mo zaki lokola ebembe tant que nanu bayoka ki teke salle mariage nini concert ya héritier et ba annuler ngo mariage zaki lokola ebembe on dirait batu bazaro c'est la coupe du monde tant kaka ba annoncer que mariage nini concert est annulé balobi mariage mobimba
Bah tout le quoi là, Isaki coupe du monde, tout le monde était content. Babi bimi na babalabala. Bah tout bazali ko na ba témoin, maman pasteur ya yo yango wale mo yebi. Bah tout bazali ko na kati, ba kamwe balobi makamuni nyo yo boy ba. Ezaki le quoi ni ba combattant ba résister à Bordeaux, ya bino yango na ingeta tozo na bino ensemble même ta bozaki na musika, mais bozaki na passe de motema. Bobo yaki. Moi, les camots, ça la bien parce qu'on s'engage toutes les tendances. Il y a des résistants, il y a des combattants, il y a des séparés. C'est très bien. Les Arabes, c'est bien. En même quelque part aussi, le malheur est bon. Pour tout ça, pour ce que ça la libération à Congo, tout qu'on appelle soute. Voilà. Yo, Kende, continue avec Loba. Loba. Franchement, biso ba combattant ba restant mito ebiote mais tant total yo pe total na makamna total yo trobia o ya zolo kaliwa ba boka batu. Donc c'est pas la peine. Mais au salika bien parce qu'on réunir biso siko yo biso nyoso siko toza réuni et ba divergence dans biso to tiki tiki pembeni siko yo biso toza réuni siko pona okelo ko libérer mboka. Voilà, message dans na pesa yango wana et David Monceau toi